solo bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu besika nyonso bozwami kati na mokili mobimba. Lelo lisusu topesi merci na yemoko tata Nzambe pe nkolo papa Simon Kimbangu na bolingo oyo bakolakisaka epai na biso mokolo na mokolo malgré bamabe na biso kasi batali yango te bakomisi biso na mokolo lelo pe bapesi biso chance po ete boko kokotisa ngai kati na bandako na bino po na kolanda émission oyo bino bokolingaka mingi émission ebengami ete émission masolo. Na mokolo lelo émission na biso masolo ndenge ezali mobesana ezali masolo kasi lelo tokolakisa bino première sortie ya Faki Paris Île-de-France pambate toyebi uta papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi na bule tata molimo mosantu ye atindaki mbela que avant le 6 avril bozongiselanga Faki na ngai ezala moko ya solo likambo wana etungisi bato ebele tandis que babosani que depuis na 2007 bandeko na biso nyonso ya mboka ya Paris bakendeki na nkamba Jérusalem oyo bazali babengamaki ba musicien ba sentir papa bakutanaki na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abule kuna na nkamba Jérusalem na bescalier nde kuna papa Simon Kimbangu Kiangani alobelaki bango liloba alobi oyo batata na ye bakangaki ye akoki kolongola yango te esengelami na mboka moko na ville moko Faki ekozalaka moko ngai ndeko na papa Lambert makwemi mo moyena loba mingi ezalite papa te maloba ya mokonzi soki alobi malamu botosa kasi tozali bato mingi bakotosa kambala moko mingi pe bakozalaka na retard ya kotosa yango wana pona kobanda émission na biso na kosenga liboso na komi bimisa po ete na bato tokosalaka na bango pe bino bozali kolanda biso kwa koyeba bango ezali wa bino ndeko ngai mo papa Lambert makwemi mo boyebi tango nyonso nazali na lisungi ya papa Edi Zolandonga pe mama Fifi Ndongala toyebi na sonorisation tomoni kuna papa Tony Diangenda toke na coordination ya yemoko ndeko na biso oyo tokobengaka ya uti ko changer nde appellation na ye akomi le maréchal Yugen Sentsumbu toke na régie tokomona papa sa grandeur le roi Makoko Dani pe toke na régie finale tokomona yemoko sa grandeur papa Mai Barros bandeko bana papa Simon Kimbangu iyamboto banda na kati na émission na biso na kosenga na biso tolanda liboso oyo sa divinité baki na ba musicien kuna na nkamba Jérusalem nde na kosenga na biso nyonso tolanda pambate ye azo kotanga bino banani bana ye aboti na nini ngai naza kobanga mingi babotinga na nzoto na nini na molimo toza bandeko bongo be bongo te ndenge ya alobelaki yango na banga be na banga te mpona nini ozali ya tambusi bino partout mais soki aye na nkamba basini oyo akalaka ya liboso meme ya liboso bolelaki yango wapi ya nzala bula boliaka nini bino bien bongo ya mibale nini wana elembo sini ya kitoko meme Nzambe alobi ya Abraham alobaki nini na Abraham otumba mbeka awa esalamaki wapi mintini wapi
Oui. En tout cas. Ngana kansaka si bobosana. Bobosana te. Ngana lobi boy. Na okende mosika te. Bozali ceinture. Tala mobulu oyo ezokokwea na lingomba. Est-ce normal? Liloba ya Nzambe elekaka te. Mais biso tokwea na motambo te. Toyokani hein? Boye namoni boye sengo. Très bien. Po likambo oyo ya tata ifo ekenda na mwana. Mwana pe na mwana na bango. Bana na bango. Bana na bango na bana ya? Ekosila? Suka ezali te. Mingi tokomi ba mikolo, mais bango bakoya ko remplacer. Et c'est bien. Parce que eloko mo wana sengi fanfare fo ezala ata mopepe yango eza ndenge nini ezala po tokoyesa maloba ya papa te. Nga mutu alobaka yango bie papa boyebi yango bie boyebi te biso soki tobebisi tolongi tokolonga te tokoyi po bino soki bozwi décision ezala jeteki ezala dirigeant ezala koreki mokili mobimba faki bozala boni moko. Donc makambo nyonso babongiselaka yango na nkamba. Soki nkamba alobi oyo nkamba alobi yango ekosalama. Po potopoto ezalaki mingi nkamba bapapa batikala kuna te nkamba eza susu na pouvoir te ya solo peut-être eza ya solo ele sula yimisa nkungo yimza mobutu lokuta monene alors mowe biloko na yelia meliloba tokoti na masese ozoyoka bleu d'accord po tata oyo aboti bana na ye bana ata bapanzani bake wapi me bakozongaka esika tata azali sini oyo nasepeli nango ndenge bapapa balobaka ete no mikolo ekoya avion bino na bino kaka na nkambe wow tomoni bie tomoni te bamoye nde ezokozanga boye nde kitoko bana mpe baya koyeba nkamba komona nkamba kosala misala ya nkamba nga nasepeli mingi na yango biso toyebi ke tokotambolisa mokili mobimba ngai nalobaki 2007 démarrage tosali 5 ans toza kotala mopepe ezalaki makasi ndenge baza kosakana na bapapa bino bosali to kimia ebandi kokota nakosi bie eza ya sor bosoki biso moko tobebisi bakolanda bie bakolanda te bien eza na faute alors eza na faute te en tout cas tobongisa ngai na démarré tosalaki conférence internationale sikawa ngai nayebi ke oyo ezalaki na biso awa mokonzi sikoyo avandi vote esi esalami kambo esili naza kozela nakende Kinshasa tokutana na mokonzi na démarré bien na démarré te nga namoni faki moto azokanganga nzela parce que
wana tobosani makambo ya papa et surtout papa bobe mutaza wana nakanisa babani nyonso aza nango soki akitisi yango wana peut-être nga na kobosana mais bande akokosa te parce que nga sikoyo nazwi décision mpo oyo tosali ezali monene oyo dossier papa mfumu alongo atikaki ye alobi soki makambo yango ntango nango ekoki badossier yango oyo akolandela bino makambo yeyo mais soki totali moto akolandela biso makambo yango akenda na gauche mais toyebi ke papa Pakis yo olandi nini osali nini na vie na yo na bakuru yo osalaki droit mosala nango nini donc soki batindi bino kendaki koyekola intérêt mpona église ata wana bake toyebi ke na faki mpe bazali te ya solo bandeko towuti kolanda sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi na bule mokonzi oyo azalaki deja wuta ebandeli ya mizalilaki tozali koyoka ba témoignage papa abalaka alobi ayebaki papa Simon Kimbangu Kiangani depuis 1963 papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki na 12 ans ayebaki deja bonzambe na ye otali lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na biso mais yo mwana papa Simon Kimbangu eloko nini ngai papa Lambert nakoki koloba susu mokola lelo na senka kabino suboyoki soki tozalaki batu ya solo tokondimelaka vraiment mokonzi na biso papa Simon Kimbangu Kiangani mbele tolingaki kutu tokokoma tina mokola lelo te kasi lokwa tozali bato tokozalaka na bamususu bazali kobundisa na bango papa Simon Kimbangu Kiangani kati na ndaku na ye mais abombami na ye mais tina makambo yango tina mokola lelo esalamaki te yango wana tosengi pa na bino touti kolanda ndenge nini makambo nyonso wana elekanaki mais mpona kokende mosika te na kotia lisusu na bandeko bozali kolanda biso tolanda lisusu commentaire ya bandeko na biso bakulutu na biso kuna na faki toujours na nkamba tomona ndenge nini pe bango babetaki sete na likambo oyo ya faki ezala obele moko na bamboka nyonso ezala na Grande-Bretagne tomonaki coup de chapeau na Grande-Bretagne tango bayoki bango kuna faki ekoma moko na Belgique bango kuna baza na problème moko te kaka problème ekozalaka awa na mboka ya Paris kasi tolanda bakulutu na biso balobaki nini na ntina na faki ezonga moko nasengi na biso nyonso tolanda que boke bosangani unité wana ezongi tobosana papa ye moko alobi yango tobosana bamakambo nyonso tu ya kala tobosana yango moni parce que soko toke kozongela lisusu bamakambo wana alors que mokonzi alingomba azali awa finalement alors tokomona na ndenge nini et puis donc mokonzi alingomba na biso kozala nani wana parce que mokonzi alingomba biso toyebi ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani alobi akati likambo donc tokene mosika mingi te soki toyei kosangana awa mpona sete na makambo oyo papa alobi yango toyeli apo totia sete tolingi vraiment lai bozokende malgré ekozala mwa mikakatano mais soki bolingo eyali mikakatano ekozala te tozwa exemple par exemple ya baninga ya Londres ntango bazokende basangana bango fanfare fo ezala moko bomonaki papa le azolakisa mosapi azotuna fanfare efo ezala moko na ville moni baparoise ekoki kozala nango ta 10 ta 20 ta 15 kasi fanfare fo ezala moko alors lere bokosala fanfare moko wana bokoyeba ndenge nini bobanda koleka na kotambola na baparoise wana mpona kopesa nani makasi na bandimi bino moko bokosala programme na bino ndenge biso tosala na Kinshasa biso na Kinshasa fanfare eza ka moko soki nani pasteur wana aza na besoin ali asalisa makambo to nsinsani
asali demande abengi biso tokei kobeta kuna. Donc ezalaka ndenge wana e totambolaka na kisasa mobimba kaka na fanfare moko kaka fanfare mibale te. Pourquoi pas bino mpe bosala yango te? Et surtout que lokola eza recommandation ya papa, soki papa recommanda ndenge wana ebongi tosalela yango mpo to dérouté te na ligne oyo papa atikala kotrace. Nakanisi bino bokoyeba le bokende bokoyeba ekozala mwa pasi bokoyeba nde bokosangana bobanda osala répétition wapi. Donc neyebi te soko bokopesa biso bayidango mpo toyeba baassurance wana biso totikala na baassurance wana. Il faut bozala nesi ndenge bobanda osalela barépétition e ndenge bokosangana ndenge bobona kotambola. Donc programme moko ya ndenge wana fo ezala boassure biso yango comme ça biso kopesa biso makasi tokosolola na papa nakanisi makambo mosusu peut-être ekolanda na nsima yango wana tolingaki tokutana nano mpo baninga mosusu bazokende na butu oyo baninga mosusu bakokende lobi mais bamosusu fo bakende na butu ndenge tosolola na papa tolingaki torate occasion te sans ke tokutana biso na biso lisusu toloba na mwa moke makambo nyonso si toyoki yango pa papa. Maintenant eloko etikali sikoyo biso moko lisusu totia nani accord na makambo wana du toza bandimi mosala oyo tozosala il faut tosala yango na bolingo mibeko mpe misala ndenge elobami. Donc lokola bolingo ezangaki lelo tokomi na esika wana mais faut tozongisa bolingo wana oyo ezangaki tozongisa yango mpo te tokoma moko. Soki tobanda osala biso nyonso na bomoko nde réussite kozala mais bolingo avant ezonga soki mabe eyalaki par exemple nga nazaki mabe tozwangi likambo na ye en tout cas po totambola bien sikoyo nakanisi il faut kosenga na bolimbisi moni na bonzambe eza ndenge wana kosenga bolimbisi eza nani bowumbu te mais na bonzambe esengi ndenge wana fo mwa bolimbisi ezongana topesa na bambote ndenge papa alobi makambo nyonso il faut ewuta awa na nkamba. Donc espoir na biso ezali ndenge likambo yango esili awa na nkamba ndenge elobami awa na nkamba tango bozokende vraiment esili libela. Alors faut tosala signe moko ya bolingo oyo ekokende na biso ekotambola na biso bisika nyonso tokokende nakanisi maloba nazalaki nango nde yango wana soki ta mosusu baninga mosusu baza na mwa liloba ya kobakisa bisika wana babakisi bongo nsima tosengani bolimbisi topesani bambote comme ça tobima awa tête haute namoni abat les conflits. Donc baconflit nyonso tu esila donc le tozobima tobimi libela e totelemi ndenge papa alobi avant biso nyonso tu tokoti na rythme wana ezala te bato mosusu batikala nsima bamosusu bakei wana toboyi yango parce que ndenge papa alobi maloba ya papa ezali décret mobimba ezali mot d'ordre. Merci touti kolanda ndenge nini bauti kotela biso toyoki bakulutu balobi est-ce que maloba bakulutu ezali kaka pona kaka plaisir baloba makambo ndenge oyo ezalaki na ntina mosusu te po ete batia biso po ete papa Simon Kimbangu kiangani azali tata na biso tozala bana na ye tolanda kaka oyo ye azali koloba na biso. Soki tozongi mwa sima tokozali komona makambo ezali kosalama na mokola lelo makambo yango bato bazali kobude esalamaki nango na ntango na kala toyebi ke papa Simon Kimbangu na 1921 tango ekomaki soki na meki kozongisa bino mwa moke na sima papa Simon Kimbangu azalaka na baser na ye soki totali papa Simon Kimbangu azali koloba na bango ke ngai nkolo Yesu Mesi azali koya koloba na ngai ke nasala mosala na ye ngai na ye na kati na mokili po ete nabikisa moto mwindo. Kasi mama mbonga azalaki tango nyonso kondimela frère na ye pe azalaki sima ya frère na ye. Mais soki totali sœur na ye mususu mama Binkuta ye azalaka na ba doute mingi voire même papa Simon Kimbangu soka uti kosala mosala aye alembi pamba te papa Simon Kimbangu alingaki bikedi mingi soka tindi mama Binkuta kende kotumbelanga bikedi po ete nalia naza na nzala
mais mama Binkuta azalaka ser na ye ndeko na ye ya mwasi kasi azalaka na badutu mingi azalaki pe koboya koloba na ye ke te yo ozoko loba na biso yo mutu tobota mino tata moko mama moko comment ça se fait que yo ke lobaka na soko enkolo sazoya koloba na yo koma aloba na biso te aloba kaka na yo otali makambo yo ya ezosalama lelo ezalaki makambo moko esalamaka wuta kala toye kotala le 6 juin papa Simon Kimbangu amoni ke baya kokanga ye alobaki nini alobi ke oyo amoni ke akokoka na ye te malamu atika pamba te ngai bazoya kokanga ngai nasengi mobulu te nasengi bitumba te nasengi mutu moko pe azongisa te nyonso bakosala biso mutu moko azongisa te kasi oyo amonika aza na motema ya kokanga akokani kokanga likambo te akende na ye ya solo eza na biso mwa mpasi na mokolango tomoni kaka sera papa Simon Kimbangu Binkuta mobali na ye azalaki kombo na yaki Kimpunda mobali ya sere ya papa Simon Kimbangu donc beau frère ya papa Simon Kimbangu mais tangu basoda baye babandi kokanga bango tata wana bandi kobeta pasi akokaki te lokola azalaki je na doute papa Simon Kimbangu akamati libanga abambaki na soda toyebi histoire ndenge nini munduki ebetamaki mwana na mukongo akufaki elingi koloba nini tangu nyonso mokonzi azali koloba oyo toyebi azali nzambe molimo mosanto azali koloba likambo mais batu mingi bakozala kaka na doute ndenge ezali kosalama na mokola lelo totali na kati na kala tokomoni ke mama Kimpunda na mobali na ye Kimputa ne eloko nini bango basalaki mais na koyima yima ya lobi boy bango baza ko contredire toyebi lelo likambo ezali kosalama papa Simon Kimbangu alakelaka bango mabe mais mabe wana to lobi te ke ezali kosalama na mokola so totali na kati na famille wana kaka na famille oyo ya mama Kimpunda bango wana lelo oyo tozali komona na ba internet bazali kokoma makambo mabe bazali kosenga fongola ya kilongo na nzota papa Simon Kimbangu basalaki yango na papa Diangenda na ntango na papa Diangenda alobaki na bango nini lingomba elobaki na bango ke awa bino bozali koya kosenga fongola na nzota papa Simon Kimbangu bino ba neve papa Simon Kimbangu azali pona bino te pamba te papa Simon Kimbangu tango ava banda musala na ye asalaki nini tango nkolo esa ye koloba na ye papa Simon Kimbangu akimaki mbangu na lokengo pour te asolola na chef médaillon papa Mvuti na ba chef coutumier nyonso ya 18 villages oyo ekozalaka zinga na Nkamba asolaki na bango mpo etayisa bango ke nkolo Yesu aye kopesanga mosala mais papa Simon Kimbangu abengisaki famille te abengisaki ba chef coutumier po ete aloba na bango elingi koloba ke papa Simon Kimbangu azali pona famille te azali pona mokili mobimba papa Simon Kimbangu azali molimo mosanto nyonso oyo papa Simon Kimbangu akoloba ezali pona mokili mobimba na yango lelo oyo toyebi ke papa Simon Kimbangu ye moko oyo tozali kotosa tozali koloba ya solo azaki molimo mosanto akangamaki le 3 octobre 1921 azaki condamné à mort et le 3 octobre 1951 papa Simon Kimbangu abimi na prison alobi ke na kokisi 30 ans na kozonga lisusu na prison te toyebi ke sima na sima papa Simon Kimbangu azalaki na hôpital et abengisaki basoda bazalaki kokengela ye alobaki na bango ke boya pamba te ngai kala mingi te nazali kotika mokili oyo na kotika mokili oyo na 15 heures mais bango bazalaki koyeba te mutu lokola boye mutu pamba mutu lokola biso kaka akende koloba ke akotika mokili oyo na 15 heures mais tomonaki ke tango ngonga nango ekoraki un vendredi le 12 octobre papa Simon Kimbangu abeti 3 fois awa biloko na ye ezalaki mbala moko elongwe spirituellement akei toyoki ke papa Simon Kimbangu abotami na Nkamba ndenge papa Simon Kimbangu alobaki ba mama misato tokolobaka yango mais tokondimaka yango te mais preuve ane ke pona kokende musika te mais nalingi liboso pamba te kolakisa kaka ndenge nyonso ba makambo oyo ezali kosalama na oyo ezalaki
bandeko na biso balobelaki biso yango kasi na mokolo tozali kondima yango te. Nakosepelaka mingi na kulutu na ngai oyo na ntango wana ratelki ezalaka te, me tozalaka na ndeko na biso papa Mvila azalaki kotambusa radio et télévision Kintwadi oyo tona kobenga RTK. Vraiment nakosepelaka mingi na kulutu na nga Mbuta Mvila pe nakopesaka ye respect mingi pamba tazali kulutu. Vraiment na likambo ya salaki biso na ba interview asalaki tango papa Simon Kimbangu kiangani azwaki bokonzi na ye ke na mokola lelo ke papa Simon Kimbangu ye wana tata molimo mosantu pe abotamaka le 12 octobre 1951 oyo papa Simon Kimbangu alobaki na ba mama bango misatu. Na kosenga na bandeko pote to kena makamba faki na kosenga pe na bandeko na biso ozali kolanda biso to meka nanu kotala nanu interview oyo ya solo nazali kotiango ezali na tina nde tolanda kulutu na biso papa Mvila na interview oyo bango basalaki na radio télévision Kintwadi oyo balaki kobenga ma RTK na tango wana nde batilaki biso yango na kosenga na biso nostola nanu makambo oyo papa Mbuta Mvila atunaki na papa Simon Kimbangu kiangani nsima nde tozongi na likambo na biso afaki nasengi na papa Mai kuna na nsima balansele biso nanu ba image wana nsima na yango tokozonga na masolo na biso ya l'unification ya Faki Paris Île-de-France. Nasengi na biso tolanda. Papa na 1910 papa Simon Kimbangu alobaki akobotama lisusu na 1918. Papa Diangenda botami alobi ete emonani bopolele ete yende papa Simon Kimbangu. Nzokande na 1951 papa Simon Kimbangu alobaki lisusu na papa bango misatu ete moko kati na ba mama akobota ye. Etomoni ete yo botami le 12 octobre mokolo ya liwa ya papa Simon Kimbangu. Kasi olobi na biso ete oyebaki te tokokoma chef spirituel. Tolini toyeba papa na esika wana. Position ezali nini face na déclaration ya papa Simon Kimbangu ete akobotama lisusu à travers moko ya ba mama oyo akobota mobali na 1951. Merci na mutuna na yo. Secret ya Nzambe ye kaka Nzambe ayebaka makambo na ye. Ndenge Nzambe abongisila plan na ye biso tozalaka na biso te. Mentango yango emonani esalami sikawa bato nyonso balobi ya solo Nzambe si abongisa makambo na ye pamba te na ndenge to natunaka mama oyo aboti ngai mama Mfuma Mbanza na papa basalaki boloko na bango na nkamba. Papa azaki na mobeko akoki kobima nkamba te na temps colonial. Me mingi azaki kotinda mama soit na Gomatad soit na Ntimansi mais koleka Mbanza ngungu te. Alors mboka ezaki na hôpital te. Na mboka soki mutu aboti bakokoma dati te. Me na ntango wana mama ndenge aza koloba na nga mama kulutu abotaki mama Mariana. Mama Mfuma Longo abotaka mama Christine. Ngai nde papa Mfuma Mbanza baboti ngai wana nkamba. Lokola mama yebaki ete bango misatu bazaki na mikumba ngai nabotami mwana mobali papa pesinga kombo ya tata Simon Kimbangu pesinga kombo ya koko yango nalobaki ete eza likambo ya molimo ntango wana ezaki interdit papa kutu akoki kobima te yango wana oyo date bapesi botala nanu bino moko na ndenge ete kuna mwasi kuna mobali ntango nabotami directement papa apesinga kombo likambo wana mwa etolongola yango ezali te
bango nde balingaki bongo. Mais yebandi ke ezalaki na 51 po kuna mwasi amonani, kuna mpe mwasi amonani, na kati mobali amonani aye kobotama, elakisi ke eza plan ya Nzambe nakanisa na suki bongo. Papa ezali ok. Papa tokosenga bolimbisi tozonga kaka na esika wana. Toyebi na bolamu penza pamba te toyoka bayebisaki biso yango ete na mokolo wana yo botamaki nde mokolo kaka wana toloba awa na Nkamba Simon Kimbangu abotami, kuna na Elizabethville Simon Kimbangu akufi. Bongo likambo wana ezali nzoka ye moko alobaki na kobotama lisusu kati ya bana na ngai. Kaka mokolo wana atiki molimo kuna abotami epai boye, ezali coïncidence ya ndenge nini papa? Ndenge na uti koloba sekre ya Tata Nzambe ezali makambo bango moko babongisaka. Ngai souvent naza kopose mingi ba question epai ya Papa Mfumalongo. Nga natunaka ye, ngai nasalaka ba anniversaire te. Pona nini tango nga nabotamaka ba parents dio ba papa bazaki kobima te. Likambo wana nga wana zala sur yo yebisi ngai euta na monoko na yo ke nga nazali boye na boye. Papa aseki ya lobe mwana na ngai okoyeba ngo sima lelo te, zela kaka moi pe na forcé ezali te. Ya lobaki na ngai ki akoyebisa ngai natungisaka ye plus de balebele to mutu na mutu fo ayeba date na ye, ayeba mpe makambo na ye. Po lokola biso tobotamaki na mboka ezalaki un peu difficile po bato mingi ya mboka soki mondele akomi na mboka recensement fo batuna makambo nyonso na kati. Me mutu soki ayebi date na ye te, ba mindele bazalaki na sini akotala mutu apesi age. Nakoki koloba moi expérience moke mwana oyo abotami 6 ans soki ekoki nanu te, moi ya simba litoyi na ye eza te. Alors wana eza basine bamindele bazalaki kolandela mingi mpona koyeba date ya mutu. Donc likambo makasi nga mpe nazalaki na confiance na papa akopesa nga date. Mais atiki biso tikali kopesa nga date te pamba te soki nayebaki avant peut-être nalingaki nabanga ye te me ngai po Nzambe mutayebaka makambo ya mutu. Nalingaki nabanga po eza likambo ya moke te, eza ya makasi ya kokende kokokana na Nzambe. Papa Simon Kimbangu azali Nzambe Molimo Mosantu, sikoyo bapesi nga kombo na ye. Alors na bonzoto kobanga fo ezala pamba te eza mokomba na suki wana. Mais papa biso tolandaka ngo na matete, papa dingenda lobelaka biso ngo alobi nini ke na 1950 ya solo nde tokokontinue bamituna wana na 1951 alobi papa Simon Kimbangu akobotama lisusu na bango misato. Alors yo moko uti préciser biso awa olobi nini ke na 51 mama Mfumalongo aboti mama Christine, mama Kulutu aboti mama Marianne, et puis siko lelo mama Kiwasisulwa aye kobota yo nde Simon Kimbangu mpona lati kombo na ye. Likambo te tondimi olati kombo na ye, kasi papa na ye natuna motuna mosusu. Na 1921 awa na Nkamba Simon Kimbangu abimi aza kosala misala oyo kino lelo biso ba oyo tozali kolanda. Tokomi na 2001 Simon Kimbangu azwi
motu ya lingomba soki totali malamu tozwi 21 2 na 1 2001 tomoni 2 na ba 0 mibale 0 eza na ntina te na 1 donc bachiffre ya valeur ezali 2 na 1 2 na 1 na 21 2 na 1 na 2001 toloba tozongeli 21 ou bien tokomi wa pamba te tobonaki kuna Simon Kimbangu lelo mpe toza mpe kaka na Simon Kimbangu nako compléter wana parce que so tozongi 1921 est-ce que sikoyo tokokangama lisusu to sikoyo tozwi départ. Merci na motuna nakanisa tolobaki ete Molimo Santu aye libela troisième république ya banani topesa na mutu mosusu obe kaka ye moko tata Simon Kimbangu akontinue na yango Molimo Santu ye moko tata Molimo Santu eza boye na yango 21 ye aza kokontinue alembi nanu te kino mokolo ye akolemba me akolemba pe te nakanisa ye alobaki ete aye kobikisa moto nyonso ye aza na suka te soki likambo oyo eyeli biso soki tolandi yango malamu bango balobaki bakotika biso na nzela te bakokomisa biso bango bazosala kaka kati na biso. Merci. Merci bandeko balandira no télévision Kimbangisi towuti kolanda ndenge nini mbuta na biso atunaki papa Simon Kimbangu kiangani mituna soki natiaki yango natie yango yali pona ete tokoka kolobake papa Simon Kimbangu kiangani azali mutu ya ndenge mosusu azali mutu oyo lokola ngai na yo tozali kosakanela te azali ya solo nzambe tata Molimo Mosantu kasi nzambe kati na bato abombami na ye azali kotala mokili pamba te soki totali na kati na mokili oyo nzambe mutu asalaka yango mais soki tozali kotala makambo ezali koleka na kati na mokili soki ozali na motema to kokota doute est-ce que nzambe azali or que nzambe azali esengo na libota oyo bazali na nzambe kati na bango nzambe wana azali tata na bango e bango bazali bana na ye lokola biso na kati na faki tomoni ete papa Simon Kimbangu kiangani amoni ete makambo ezali kokende na Paris makambo ezali kokende ndenge moko ya malamu te atindi maloba alobi asengi na oyo ya bongisaki kende na mboka soko komi na mboka Paris loba na bango que avant le 6 avril faki na ngai ezonga moko mais likambo wana batu mingi bazali kokota nango doute likambo wana batu mingi bandimi yango na motema moko vraiment félicitations na bandeko na biso ya Faki Saint-Denis pambate bango 100% ata mutu moko azangi kondima likambo wana te bango nyonso bandimi likambo wana na motema moko vraiment félicitations na Faki Saint-Denis pambate likambo wana tangu papa Simon Kimbangu kiangani atindaki maloba oyo ndeko wana ake kosolola na ba musicien bandeko na ye ba musicien kuna na kati na nkamba Jérusalem bandeko wana balobaki nini likambo oyo eza nango problème te kasi na Saint-Denis ekozala mwa pasi pamba te bango nde mutu batiaka bakale po ete liloba ya papa ekokisama kasi boyebaka yango papa soka alobi likambo ndenge alobaki na 2007 suka ekokokisama mais likambo nini ewuti kosalama tomoni ete bandeko na biso kuna na Faki balobaki ke na Saint-Denis kasi Saint-Denis 100% ata mutu moko azangi te eyali pona kokumbisa te kasi tozali koloba likambo mais nde bandeko train oyo papa Simon Kimbangu kianga na lobaki ya solo ba oyo bazana na doute toyebi ndenge tobenga DG pamba te DG azali au courant tango papa tindi liloba abengaki DG alobi na ye nalingi na Paris Faki ezonga ndenge na tindaki mitindo na 2007 ezonga moko avant le 6 avril nde papa DG abengaki bandeko na biso le doyen papa Jano pe ba responsable ba paroisse tomonaki ke bango nyonso misatu na kopesa bino pe lisusu coup de chapeau na ba responsable bango misatu kobanda na le révérend
Dibatia Bakis, le révérend Zaki Mwena, puis le révérend Banzuzi, vraiment, na masolo na bina kitoko bokangaki, nde bo pesaki fever na faki, pour na bakokisa liloba papa Simon Kimbangu Kiangani. Dès le 1er avril, l'unification et salamaki na katina Paris, faki et komaki, faki, Paris, Île-de-France. Nayango bandeko, pour na okene mosikate, tokon lingato yo kana no mwa moke, moi mituna ya papa Lambert oyo atunaki papa Bavon pe papa Nico na sorti de bango liboso bakendeki na ville ya Argentville poete bakende kolakisa elongi ya papa Simon Kimbangu kuna na carnaval oyo esalamaki kuna nasengi na biso nanu tolanda. Yesolo bandeko balandira de télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu ndenge na uti koloba depuis le 1er avril 2014 na mbela papa Simon Kimbangu kiangani ke bozongi selangai fakina ngai ezala moko depuis aloba yango na 2007 kuna na nkamba kasi ezalaki kosala mate bandeko bazalaki kosala ndenge na bango kasi esalamaki te na bolingo na ye abwaki mbela lobi ke avant le 6 avril bozong selanga fakina nga ezala moko kasi tomonaki ke batu mususu bandimaki yango mbala moko ke papa soka lobi bandimi kasi batu mususu bazalaki mwana muke na ba ketiket pa matezali ndenge na biso moto mwindu tokondimaka mbala moko te kasi lelo tomoni ke ezali première sortie ya Faki Île-de-France nakangili bino na mokola lelo ndeko moko ya azali ko représenter azalaki président kuna na Faki Saint-Denis pe tomoni papa Bavon ye azalaki président na Faki Saint-Denis tomoni papa Nico ye azalaki moko kati na baoyo DG papa na biso papa qui songe atiaki na papier ete bango batambulisa Faki ya Saint-Ouen yango tomoni tokangi bango po ete tosolola masolo na première sortie papa Bavon mbote na yo mbote pa Lambert papa Nico mbote na yo mbote papa Lambert ba santé na bino ezali ndenge nini tozomeka mais ezokenda mo bien papa Bavon ça va bon papa Bavon tomoni papa Nico lelo ezali première sortie ya Faki Île-de-France likambo yango ezali mwa mpasi kasi ezali mpasi te bobongisaki yango ndenge nini pe komi ndenge nini na mokolo depuis le 1er avril tina mokola lelo bozali kotambola ndenge nini papa Bavon na biso malo. Oui, mitindo soki ekwei ezali mitindo esengeli to exécuté ya solo mikakatano ezangaki te mais eloko toko retenir ba oyo nyonso bato ya bonne volonté sikoyo bazali déjà en place donc to ba oyo bandimelaki bango nde tosangani na bango po ete tokoka ko réaliser likambo oyo solo bamususu bazo rechigner nanu baza nanu mais topeseki mwa possibilité moto na moto ameka nanu ko avale pilule wana en principe ekoki kozala pilule te po eza etinda mokonzi soko alobi musicien aza lokola soda soki mitindo ekwei to exekitaka donc yango oyo bandimelaki tosangani ndambu muke bazali nanu pembeni mais tozali kotalela sûrement bakoyaka likambo te sûrement bakoyaka ka papa Nico yo makambo yango ozokomona omoni lango ndenge nini ba ndenge ka lokola papa bavauti oloba ya likambo moko ekweyaki ndenge wana baninga ya Saint-Ouen bazalaki averti te na processus wana ntango ekwei en tout cas c'était dur mpona bato mosusu mpo bandimaka mpenza euti epai ya papa donc jusqu'à ce jour bamosusu mpe nani certitude wana eza nete euti epai ya papa donc bon biso baoyo tosi toye déjà toza ensemble na bango sorti na biso ya liboso ndenge bomoni kaka donc tokomeka kosala makasi toteya mpe bandeko batikali tozala biso nyonso esika moko tambulisa mosala ya papa Simon Kimbangu Kiangani ekende liboso. Merci papa Nico, certitude wana ke bato mususu nanu bandimi te ke euti epai ya papa mais sikoyo lelo oyo ondimi ke euti pa papa bien nanu tuti lelo yo mpe nanu ondimi te ke euti pa papa te wana tuna okotuna nga te nga nazalaka soki nayoki ke papa Simon Kimbangu Kiangani alobi boye na exécutaka mbala moko. Merci papa Nico. Merci bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to uti kolanda mwa moke liloba moke oyo bandeko na biso ba uti koloba ni tokoki koloba to senka kana bino mingi ezali te kasi tokotikela bino
carnaval, première sortie, Yafaki, Tomoni était Babimaki 70 musiciens. 70 musiciens, Bango, Babimi, Pona, Kokende Kolakisa, Elongia Lingomba, Pea Mokondiaboule, sa divinité, Papa Simon Kimbango Kiangani, Kuna na carnaval et Salamaki, na Argentville, Ndeto Kosenga na biso nyonso, Tolanda, Faki, Oyo, Etambusami, na Etambusamaki, na Yemoko, Papa Nabiso, Leki Nabiso, Mwana Nabiso, Maestro, Papa Gaël Magema. Nasengi Nabiso nyonso, Tolanda. Donc aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour le 41e cavalcade d'Angerville dans l'Essonne, donc dans le 91. Et donc nous allons tous défiler. Moi, je représenterai donc la reine du char de la ville d'Angerville, du comité d'Angerville. Oui. Voilà, donc depuis 1973, ce défilé a lieu. C'est chaque année ou bien Non, c'est une fois tous les 2 ans, puisqu'il y a quand même du travail. Tous les 2 ans. Voilà. Il y a pas mal de travail au niveau des fleurs, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de chars. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une grande cavalcade. Et j'ai l'honneur de représenter le char d'Angerville. Merci, madame. Merci à vous. Amen.
sachez que la fanfare Kimbanguis de Saint-Denis est présente avec nous sur cette cavalcade 2014. 70 musiciens talentueux des cuivres, des percussions pour vous accompagner pour cette superbe cavalcade sur le thème du fantastique ici à Angerville. Avec le monde de Narnia qui passe et repasse encore, et c'est le château de la Reine Blanche, la petite Lucie.
ya solo bandeko balandi touti kolanda carnaval na biso ndenge uti koleka tokomi na suka émission na biso ni na kokoki koloba biso no stolandi mais eloko na kosenga na biso nyonso bana papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu azali pona papa Lambert te, azali pona Kingandi te, pamba te papa Simon Kimbangu ayaki na mokili ye tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu kiangani aza pona biso nyonso. Azali pona famille to moni. Mais tozali komona bato mingi bazali kokoma na internet, surtout bato bazali kokoma pona kosenga ba neveu papa Simon Kimbangu kiangani. Bazali kosenga clé ya mausolée, bazali kosenga nzoto papa Simon Kimbangu. Pe bazali koloba makambo mosusu oyo elongo bani te to kokoloba ngo na liboso awa te. Eloko to kosenga na bino bandeko. Soki bomoni ete bozana posa makambo nyonso na pamba te na tanga papa Diangenda bapesa ki bino ba condition bino ba neva papa Simon Kimbangu. Balobaki na bino ke soki bolingi bapesa bino ba clé ya mausolée pe nzoto papa Simon Kimbangu. Bo dédommager 37 000 familles wakendeki na relégation oyo bakende bakangamaki pe 150 000 personnes oyo bakufaki pona likambo oyo soki bo dédommager biso nde sima bapesi bino ba clé natanga papa Diangenda bango misatu papa Kisolo kele papa Dialunga na papa Diangenda bosalaki yango te me bozongeli su na papa Simon Kimbangu kiangani kasi tokoloba na bino nini bozali ba neva papa Simon Kimbangu azali pona famille te. Papa Simon Kimbangu ayaki pona mokili mobimba. Biso nyonso tozali ba famille na ye. Yango tokosenga na bino bana papa Simon Kimbangu boya bozala na biso to kabola likambo yo to loba likambo kote kasi soki tolingi bandeko na bino bazali na kati na nkamba o to bengaka kizungidila. Bokende bokutana na bango bosolola na bango. Pamba te bango bazali linie mama mbonga batikali na linie ya nkamba za sima ya nkamba bino pe bolanda bango nde bandeko tokokende molai te tosukisi wana tika ete botika la malamu nde tokopesaka merci na bandeko bokosalisaka biso napesi merci na papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala papa Tony Diangenda mama Lydia et puis papa Cédric tokei na mboka Belge papa Yugen Sensumbu papa Dani papa biso nyonso papa Charles Kisolokele pe mama Wivine na Afki ya Saint-Denis, mama Brigitte na MFSK na Saint-Ouen, tout le monde papa Ntsanda Afliki, tout le monde papa Landundula maestro kuna na Faki na yebi kozana ba mwa nungu kasi to yebi ke eloka kitoko bakobundisaka yango kimia to pesi ba merci mama bébé na Londres, mama Nelly Kimpwa kuna na Chartres topesi mama Eli Kalukembi mama Doudou Kabedi mama Landu ba conseillère nyonso oyo bokozalaka po ete bopesa ba conseil po ete émission masolo ekende liboso tokobosa te papa Dani Ronial bandeko nyonso pe famille papa Kalamvila tosala bino émission topesi bino merci pona mokola lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo eloko ezali susu te napesi merci na ndeko na sazaki na caméra kuna na sibato sasibaki na sima topesi bino merci nde merci na papa Simon Kimbangu kiangani na likambo oyo sali oyo train oyo ekei essaie démarrer nde train yango terminus bele kuna na nkamba musicien nyonso amoni eka kokota na kati na train oyo essaie démarrer ki le 1er avril train ezali ko telema na bare soki telemi na re oye okoti mutakotu na yo azalite yaka tosala mosala papa Simon Kimbangu biso nyonso elongo po ete likamba kitoko bolingo yango wana papa Simon Kimbangu kangani azali kosenga biso likamba kitoko yango bakobetelaka maboko likamba mabe yango bakokomaka na internet mais lelo tozali komona likambo ya kitoko basengi biso ya boyoka ya bolingo bozali kokoma nango na internet mais likambo mabe bokokoma te mais na lobite ke eza faute na bino moto na moto azali na ndenge na ye akosalelaka pona lelo ezalaki wa bino ndeko papa Lambert Makwemimo nde tosukisi émission na biso wana nde tokutani ya mbala ya sima merci botika la malamu.